babwakeli 1000 chars de combat kiti na Kivu et kiti na Katanga. Yangwana yo place oza na Kivu na Bakongo na Katanga partout ozali oza moko na biso. Kangama na biso ba contact yangwana benga biso to s'organiser place ozali ndeko. Atoka nga na osala nini na musika boye non ndeko. Atako benga yoka na phone ko solana ko tuna ba nouvelle sur place. Ya mboka na biso ya bandeko na biso kuna zande nini e fungola déjà ba dimension ya lutte na biso. Yanga to bike mutu nyonso aza na rôle à rejouer mais centre ya lutte oyo biso to lobela centre ya lutte et la peuple. Centre ya lutte et la peuple. Pourquoi to bi centre ya lutte et la peuple mais za mutu mususu te pour ba mutu ba attaquer za peuple. Pour voyez que peuple mutaza arme ya rosakanate. Peuple mutaza danger donc danger rosakanate soit comme conscient et organisé. Et en monde ba organisation impérialiste va déclarer guerre contre population na biso ba bengi contre insurrection stratégie moko guerre moko donc oyebité forme ni là ego ya na forme bactérique biologique chimique ego ya na forme vaccin boya ba vaccin ba pesi no polio ba pesi no sida ba pesi guerre non déclarée guerre moko ya mbele yango to bilelo ke to s'organiser partout aux alliés pour toi on a besoin na yo on a besoin na biso information à place yo za biso to on a besoin nango ya place biso to za donc to comme nzoto moko pour to fonctionner comme organisation matondo ningo donc des combien moment les alliés guerre et autres contre biso africain donc so alliés musiciens attends ils manzé ba chéri to boyi te yimba na yo mais pour notre côté no yimba est-ce que ça côté ya ba impérialisme ça côté à peuple donc so ça côté à peuple yemanze mbontize mbongo na yo pendant au finissait mouvement pour libérer l'Afrique. So au binaka bina pour le peuple. Ce qui au sera ba dessin, aux docteurs, za docteur peuple. Donc ça c'est que on a za docteur na ngai ma kampo talingate. On a za pasteur, na ma politique talingate. Non, il faut au pour le côté parce que ba bombe zo ko elabisi na Congo, ba bombe zo ko elabisi na Libye, et zo ko elabisi na Côte d'Ivoire. Et ça pour le mututé. Donc faut pour il faut pour le côté au lingi. Est-ce que ça côté côté ya ba génocide ba to ba mobiso ko ba te ko ngana ngana ibilo côté o ngai fali ne me magara ne ma tita lingate il faut pour le côté ndeko donc faut bisa bande ko na biso musicien ba danseur ba artiste na biso ba docteur ba pasteur na biso pe bo pour le côté au lingi est-ce que ça côté ba génocide o be côté peuple o ba lingi indépendance qui pense à solo donc monsieur biso comme na suka na moni ndanga biso ne petit ce qui ndazali wala oui alors uhuru ndeko ya umu ndeko papa na tuna pe na tuna bino ndeko na sens ni za question mo bamba diaspora awa na Europe a pour s'organiser pe na sens ya internationalisme parce que batubele ba lo ba ote batubele ba vanda kana photo ba combattant ba na photo ba kana ba lo côté donc les affaires na kati rôle ni diaspora a pour jouer quoi na internationalisme ndeko matono mingi na 4 ans parce que RMSO kende donc na kotika ndeko asuku sene kamona menga na pesa ka eloko mo boye na pesa moi ndeko katani no tozana événement na biso fundraiser donc toujours le façon mbongo tana posa mbongo bandeko mbongo teke poto lia pona na famille na non mbongo poto sa travail na biso donc exactement que sur yo bana libanda Congo libanda Afrique oh ba Afrique talinga te non sozana mbongo na yo ata ozanga makolo omona ka tebe osanga lote mozana mambota moi 10 francs moi 1 pound ozana wonde ko tozana besoin la ronto ke na Colombie to ke na Haïti to ke na Congo to ke na Côte d'Ivoire to sa musana biso na bat o baza pe o sa musala mais wana posa mbongo donc on a fundraiser bando ko ba na Londres bana baza na biso na pek mbota ba makam biso na bota ba detail na website na biso et na pek comme ça le 23 en avril boya bolia bobina donc so ko bina no yaka no ko bina so le damage mais chambon na yo comme ça mbongo na yo et que ça musala donc tout ça émission na biso wana ndeko mena pesa ndeko apesa malobasuka ohoro ndeko matondo mingi pona liloba nengo pesi ngai na lobela sus bandeko na biso pona lelo poto suki sake ndeko esika nyonso zali boya to sangana to tonga organisation oyo ekopesa biso uhuru ekopesa biso kipwanza totika ko perdre temps na kolanda ba nzela mikuse pamba nzela mukuse to landa mingi mobuta azwaka nzela mukuse to moni lelo suite ya nzela mukuse place membiso pasi na pasi mawa na mawa pasi zo kontinika ase kokola esengo to ebite mukoni ne goya mais biso to bi lelo ke biso to za sûr na biso ke na science révolutionnaire to enango na analyse auto ya monde ezaka ya lutte à Congo te mais ya monde to s'enrichir na lutte ya batu mundu partout to sangisi yango to créer
African Socialist International, internationalisme africain, comme théorie révolutionnaire, façon à expliquer mon client, dans matériel pour me comprendre les conditions d'habitude. Pourquoi papa moko na fonction publique a ça la musala ba fout a été 5 ans. Pourquoi professeur na Congo ça la grève à na ministère au téléma bo foutanga ba ils ont mauvaise volonté. Non. Boya to expliquer binon de coquet. Et ana ngungi moko ba benga kae AMF na anglais, ba bengi na français Fonds monétaire international de. Ils ont ngungi. Ngungi pour vivre il faut amener la makila. Ba ngungi o ba vani na mboka na biso, ba tie ba tio, ba benda biso nyonso to wana ngo poto kauka. Bangwana ba World Bank, Banque mondiale, Fonds monétaire international. Surtout comprendre relation là que non, ba gouvernement Afrique pourquoi ils ont réussi pour ba gouvernement Afrique ba avoir 5% budget total ya mboka pour ba fouta tam sur moi service secret armée pour ba fouta ka bateau ba pembe na bango. Mais comme tout un pays colonisé, tout un à droite et tout zoa quitte na biso nyonso pour servir programme na biso. Seul un peuple éduqué n'a élevé car nous avons changé verdict wana ya nation colonisée, nation colonisateur. Surtout changer en côté, toko ça la tout au lingi, toko bengan ba concert, toko ça la tout et au changer le côté pour problème na biso ya liboso ndeto lo baki poto subi c'est ça colonialisme. Matondo mingo. Matondo obala na biso biso qui pense et na suka banduko matondo mingi nembola ni biso même so na biso e banda awate pe esuka awate parce que souci na biso il faut que neti na suka to na guerre faut suka sa guerre wana esengeli ndenge to suka na victoire. Nako baselo ko moko avant matondo mingi bandeko na ngai to bosana te loko moko partout bozali otiaka RFI otiaka TF1 otiaka BBC otiaka CNN otiaka ba chaîne nyonso ya impérialiste wana po oyoka vérité na bango mais vérité ya Lyon na vérité ya chasseur eza vérité moko te biso toni to lobela lelo vérité ya Lyon tant chasseur akendaka bika na betka Lyon masasi na zue lui atiaki manzaka eyokani te to lobima lelo ke bandeko boya to créer média apparatus na biso moko po guerre à liboso ba déclarer contre biso ba indo eza guerre ba idée guerre des idées, c'est réel. Yo mo tia TF1, yo ka vérité, ya Côte d'Ivoire, tia France 24, yo ka vérité na bango sur Côte d'Ivoire. Et ça vérité yo lingité. So lingi vérité no l'Obama, boya bandeko to sangana to créer CNN, to créer Al Jazeera ya ba africain, ya lutte ba africain. Oyo otombo la biso uhuru. Uhuru ndeko donc ya wana boyo kengo. Donc on a posé tout ça et là on a biso moko, on a posé tout ça ba projet et les ba projet d'éducation, ya biso moko ya bana biso na ba to bako na mboka poto pe na bako na mboka Afrique. On a posé ba projet ba maman pour la santé, donc on a projet et belé on ba ndeko so on a mbongo na yo, on a temps na yo, on a posé ba biso pe okote na mouvement donc benga biso, voix contact na biso, pe to continuer maso na biso ba ndeko uhuru. Yebisinga bosa na mboka wana isebe bana yango fanana yo na mputu salama kabumayo ngana zomiseli bango kongo kino liwa nakobundela bosembo pona bandeko banga makila mazali kotanga mokili eboyi komona liwa ya moto moyindo ezali eloko pamba lelo batindi yo obo mandeko na yo lobi bakotinda mususu ayakobo mayobi mwana ozali na yo kaka lichanga moko ya mai nakacha biliki olingo bongo la nini nakacha mokili mingi bameka mingi balimwa mingi balapa mingi bakatra mwana keba zela wana etonda na balikama kasina kangili kofi na beti yango na tolo na bwaki yango likolo Pona Congo, osimbo na kimia. Pona Congo, bongo na piko. Pona Congo, opiso na bosongi. Pona Congo, olingo na liboke. Pona Congo, totika lokoso. Pona Congo, totika likumia. Pona Congo, zetambila bako kata ekokola. Bako kata ekokola, mwana mboka. Kelema, mwana mboka. Bula tukumine na mitano tozozela mokomboso azanga mokila bankoko baloba kasi tozanga kinini
tosalaki nini mpona babongisela biso pole na molili makili ezosila te kotanga uta tata lumumba mulele tina muzeka pila tolingi kimia mbongwana mpe bosolo tokosami mingi solo basasi biso mingi solo eloko nyonso eza na ngonga na ngobaso topesa mingongo mpona mboka na biso toza bana mabele moko ndeko na nga ata bokeseni ya bikolo esengeli totikala lisanga ngonga ebeti biso baso tolamuka na pongi tosima nzela mpona komonisa kongo na mokili mongongo na yo nde kopongola esibeli mpona mongongo na yo nde tobimi na molili osembo na kimia mpona kongo bongo na piko mpona kongo bobiso na bosomi mpona kongo